bon lo ba Lazare sort Ferregola tango ya Lazare sort ba tana ba hotelema ba la muki po ba yoka mélancolique pe bato yo kuna place batondisa gite jour wana batala yaya mwana mukia welela ka sani na mukolo te na boyoka Fabrice alobani ne boya nyongo donc c'est que pe succès boya nyongo donc eza prend tout ata mutasima ko koma pe onga fina file onga nani kuna nanga pena ko loba bakomba bat musuya mo irata o bodino kuna on kukino to yo komawate kwa ki okamanyola bakolo baloba lisese moko ba bimpuku akufa ligola biloko kozongela mpuku akufa ligola biloko kozongela donc ezaka bakolo nde baloba donc nalobi nange belete na yo kwa ki kana bakolo ouais papa chéri a reconfirmé ngo po loba ngo déjà aloba na yango papa bato aloba na yango eba pe aloba ki héritier papa bato aloba na yango eza ba intoxication lobela yepeko otra yepeko Siko a dévoilé a commis mukolo alingi na ete makambo un jour testament comme bouleversé papa miyage va dormir non veona nga ligi na succès siko na héros ne na beti bona sola mambo vraiment matama sila rescapé de la deuxième guerre mondiale en musique rescapé de la quatrième guerre mondiale. C'est fini pour lui donc. Vous savez, na osombe les coussins. Soit là les toko, a se mesurer, y na ko mesurer moula ina yi, na ebieti. Le benana miyage te na yoji donc. Va dormir. Merci beaucoup. Merci Nabana monde entier, tout bazolanda biso partout dans le monde à travers Concept Touch TV, chaîne d'actualité, chaîne du moment. Merci na confiance wapi bopesa biso, na confiance bopesa nanga particulièrement mwana musala na bino domestique na bino Alex Ngandu, mwana muluba le Benjamin de la presse, mwana ba mama. Mwana nzambe naza toujours na pona kosala no musala. Merci na les Viking Vision, partenaire de tous les temps de tous les jours wazasi ma caméra. Merci na mama fi Mama Masolo ya papa Audace Milandu mauvais Patrick Trifazé courant ya Chine bambote na yo. Les jeunes boss, les fils du pays, Apache Moupe, moi, maman Linda, Bambo te place aux Ali, Namoni Bongo, mon vieux Gabé, Motel de monnaie, Balobi, mon emballage à dollars et là, tu sais quoi. L'ingénieur Dominique Yalanda, depuis loin dans aux autres Labisso, Olivier Nzengitsi, le pauvre de la ville, toujours à la recherche, 10 trésors à Zolanda place à Zal. Je pense l'introduction à bataille, vous avez vite compris que je suis avec Madé Souyabana, Balobien Saper. Yes, à la rapé Ming Pembe na fait rigoler les padres. Trop soulané ma soula d'actualité, trop bêtané ma soula bizorbi a fait rigoler trop bête ma soula dynastie volume 2 Bobo Sanaté le 24 juin fait rigoler. Stade de martyr, trop solo là on a madé Swabana, a poussé la déjà tout solo là les Vikings, Fongola tout solo là déjà invité dans Ngaï madé Swabana. Bonjour, bonne année, bon week-end. Ouais, merci pareillement. Na bagolo na ba gladiateur tout bazola na Ngaï donc madé Swabana na bino ye soso bakino. Mboke zaka bizorbi donc yo biga fait rigola palzuri ya que j'ai sali à passant. Mwana mobali. Donc mwana mobali. Kayo maman mbali tekasi mwana mobali te fait rigolo a palzuri ya oya mwana mobali leader oya mwana mobali oyo pena donc soko sentir obina bisorbi bino sentir loketo et oninga na loi mobali okanga koto donc fait rigolo coup de chapeau na ozo sala vie donc tozo sala makambo pour ki ça c'est ya biso moto obangisa moto azate ba petit na bango ba stade mais tozo beta kamaniola wana donc kamaniola bina donc tozo elango finoko ça na forme en zoom mais tout ça va le faire. Pas des hommes santé déjà non on a toujours Japon et Tokyo yo bigara soko mo yo jego mi ya rouge ata papa chéri au mona so sordozo eza na niveau moko ya level ya likolo donc abena na kei pe na fin fond donc na kei pona ozonga ka na janvier na ozonga ka na juin donc ndé na matibu na ozonga ka na juin na ozonga ka na juin na donc le 24 pena eza lo la journée oyo bat ba ki ko petola masumu na bango pour soki oza wangila oza soki muta milimo mabe donc kende babikula pokuna eloko zate oza wangila kuna milimo mabe donc kende babikula po ayo eloko zate
besusu nini yango pima desu mabozala kana ezaka so spiritus soki spiritus sans tous ozo comprendre donc ozomonga na bimi dana teni oseke na osimba kaka oyeba simbi yo bamase ozongi loboko kuna kende na oyebika nga bimaka te donc nasala école ya bana ebele na bagolwa na bawangila na tout ça donc ya bamadesu babima ebele bawangila bandunda bana bitekuteku bana donc taka nga mo madesu oyebika koluka salaire mais tomoni bandeko na bacollègue no basaper bakoto bangola tokanisa mpe tokomona mpe na délégation niongo l'équipe wana mpe bafrère na wa te nga mpena na makambo nakasu na bafrère te nakasu na bafrère te je me suis resté seul même les seuls amis qui va te accompagner jusqu'à la mort c'est les habits vous comprenez c'est les habits donc ami na makambo azalaka te napesa ami na mokonzi ami na mokonzi nde moninga donc na makambo ami arate ami azate ami pena ami camarade ya mboka mondele batalaka na miso bayokaka na matoi balobaka na monoko papa wemba père son âme aibisaka ngango déjà donc nakosa erreur wana te kosa na bami wana bami te pe baza ba japonais taka batayi na bango batayi na bango na kosenga na bango donc basali soni pe basali solo donc epesi su pasi donc ekoyebana kaka ekoyebana batayi na bango esali bana batayi de bakindingu bana batayi de bolata babiloko bakatalogue catalogue nyonso eza nango catalogue ya mosusu ya pemi to ya Paris Foot catalogue eza mosusu ya pemi to ya Paris Foot il est tout comment bien rasé bien habillé bien parfumé et bien chaussé donc ebikaka ta so élégance qui lui est longue yango donc o ba ko futete bana tondo so no mona masebe o mona na boka basoyi siko beau garçon pour finga nga pona nini to fingela nga otonini bat nazaka na bato belebele ya mbongo ya kisasa ba junior malaisa ba Océan Diallo ba Dada Mundosi ba patron Costa Couleur vous comprenez ba venanga pour les muntu les seuls sapeurs à numéro Jeff Njadi le teta kanga iti siko baba tukutana muto beta ba messene belé na minute Pablo Kin azane déclara Luanda o déclara na Luanda mwana mboka na été papa muto na mutazunga na mboka na na postulé a uzwa carte électeur uzwa carte électeur mboka na isa aya bunda na ba Eric Mandala na ba ya Christian Tshisekedi donc na mona place outside ba mécène ba ndé ba mécène Luanda eza nango bato do ba vena biso ba betuka ngama yebika ndé zalaka ba vena biso Adolphe Muteba Chila Mwina donc aya kubunda nano aya kubunda pena pongai pena kotisa kombo na ye donc aya kubunda ta ngama deso bana soso ba kinwa donc kinwa zo boya po obundi na nzi donc ya kubunda nano. Ok, très bien. Madesu Bizorbi na terrain. Oyamba ka ononde. Na yamba ka ona dance. Ndé on a danse na TikTok na omona ka batutu ba obalula oya bango mais yo ebika to sani. Mokonza biluketu biso bina ka konyonyo na ninga cantine attitude mais ekomi siko luketu ya mokonzi donc osali. Tout est calculé, tout est planifié, le papa chéri c'est les choses. Donc eza makambo. Bien kuti pe bilo rebelle na terrain et kuti bilo rebelle na terrain Falia bimisi papa Chira bimisi Fabrice Abouaka Kinyongo dans bilo reza penda tellement belé pe na terrain ce que vous avez soupé zo boyoka Fabrice Alobani ne boya nyongo donc c'est que pe succès boya nyongo donc eza prend tout ata mutasima ko mape donc papa Chéri déjà tout bazela pe asali il a dit il a fait il a réalisé donc c'était ça donc toyoka ngo mais siko ba oyo ba yaka déjà soko moke poule na eza sou yango te donc faut se céder pour masalanga songe animateur ya songe au-delà de tes pensées songe donc soko ya lembuzi na pesi mbote na États-Unis soko yo oyena yo okuta na Bizorbi pour l'animateur musuba kanisaki ke bakoleka faire gola na makambo wana aza tomate a pilipili aza ai taka aza Jésus bilanga loyembo biso moko mikala na yebi to banani donc toza baguo tokosala pe makambo ezala kitoko makasi on comprend donc na obengisaka na bagolwa oyo baza conscient tokutana na bango le 24 juin donc ezala lokola le 30 juin pona bagolwa toya toyemba
liberté tozala na libertinage tose délibéré na mbindo ya makambo oyo baninga bazwaki biso tose délibéré toyokaki soni na bafamille oyo bakufelaki toyokaki na bato soni na bato basalaki bampiaka donc boya mpenda bopréparé bokomona makambo oyo ekolegela bino. Le 24 décembre et pardon le 24 juin Ferrego la Stade des Martyrs. Ce sera le 24 juin 2023. Ferrego la Stade la des Martyrs. Naissance. C'est la parole. Oroki Misara ide badesu. Martyr ba vraiment mesurons popularité. Kuna badeza la mambo yembati. Les années il y a plein ba la population publique au sanango. Ba yana edingwe na Jacqueline. Plein à faire à plein de yango et katsa makam. Soki eza pona koyemba te ba yana edingwe na Jacqueline babandela komba. Ba mona ke koza fiasco. Eza ce qu'on attend oyo ke ezotala poids ya mutu. On comprend? Sur aux anani, l'attestation de nationalité, acte de naissance. Quels sont tes chefs-d'œuvre? On comprend. Donc, ils ont qu'un agneau. Le roi Kanzada le big et tigala, ce qu'a fait la bêtise, tigali place morobo et comme pour la musique. Bato imanana vita au sangabale de lipopo, na fibo toke lugela bango. 20 mètres bon c'est libango batika la balle stade wana batu veboke chokanela no sumu de defomi ki lido ya sute to komaka stade o mege lo baka na TV ba talita ino stade o nga fina file o nga nani kuna o nga fina file o nga nani kuna nanga pena ko loba bakumba batu musuya mo irata o bodino kuna o nkuki no to yo ko mawate kwa ki o kamanyola o les jeunes leaders au betane de makam yale mbuzo yebo na bashano kitoko to bwake ka kuna po nyonso ekoma kuna anko bolinge koma lo akomba Jacqueline na edingwe tozaka kuna Stade des Martyrs maestro po yebo ni ne bwa nyongo toke kuna kuna otali otomona ba stade ya bandiko tsoleka tomona ki wenge 4x4 beta ki wana ba papa tozo solo la fali pupa auto beta héritier watana ba auto beta skona fali pupa auto beta Martyr faire pardon héritier watana ba beta Martyr ya ba Martyr siko na ba Martyr otala ki wana na ya faire au baksanini par rapport ba ba collègue ba frère ne ba ndeko ne ba congolais ba auto beta faire au baksela bino non un bourumon acoustique première fois mona veste et stade na mona ka na matanga papa na biso Antoine Tshisekedi personnel papa na fachi béton na PCP mokonza biso ya mboka mbote donc le deux broyoka ba chant oyo il sala bino msubo za amour conditionnel na bakama na bino yokalo ma mère chemise bokalo tolingana kina ye na bolingwa soloi toza na ba chembele to sa ata 6 jours kana na kamanyola na tonika kaka po mbanzembo ezebele 6 chambres, salon, salle de bain, cuisine. Vous comprenez? Donc, ils ont belé na bilamba, ils ont belé, puis beaucoup na bilamba ya bana mibali, bilamba bana mikete, puis beaucoup ya pena beaucoup na ma place, beaucoup na un sapeur azo défilé na 4 scènes, puis na sala sa petite scène. Donc, beaucoup tapé ngai m'a dit soit bana soso ba quinoa, na bengsi ba quinoa tout. Ouais, ibike na non quinoa. Na bato ye ba musu ba futa ba biye na bango déjà biso bengisi na biso ba ivoyen te banani te biso bengisi ka bandeko na biso ba Kongo banini mais po bazaka na poso ya fere ebike na gena ba mboka musu na oliga na okene matadi na mboka momba mulili mais na okapena ke ba beta musique mbongo zanango lwemba ye bilambo tonda nango me sanduku zomi na telema bena bona bi chauffeur simbonan on na simbi na yoki bena chana bi o eza fumu ya mboka o donini mboka mombe fandi kimezo ka fere siko yo mwana bongo muto bongo papa bongo yo ya rambala moko bete est-ce kokoka je ne pense pas et je ne rêve jamais que beaucoup kokai longtemps to tolanda ndeko na biso DJ Abdul Abi Ferrego la robeta Stade des Martyrs pona e en conseil faire ce n'est pas le moment encore parce que autour les kana ba mambo belé il faut remonter dans la mususu ba makambo na peut-être soko gérant ya salarabe ya salarabe oh papa yo bino bobenga ba ngana bino ba DJ Bagbo ba DJ Amarula ba DJ bazebele donc DJ oyo zo benga ngana peut-être discothèque so nani ngana bino nga yete na ebi ete na mona ra jeune garçon mon jeune fille moi matama donc tara Berry bobenga ne Berry azana Berry matama wana fo ba salisa yi
soka ozana posa mbongo ya kosali papa nayebi ye santé na yenga nayebi ndenge ekomela bazwi batamba ba pharmacien mpe bayebi eloko mwana wana sala taka kombo bakombo elandaka ti omwa kizengi kindingu kizengi omwa ekeka na baki beri okompo ekende donc c'est les choses c'est les choses donc o made so bana ceinture rouge na makambo bano basalaka tout c'est moi donc pépé na bango ndengai papa na bango te mais pépé na bango moi on lui na yaki boy bera de prince des amunda na yaki le lobo nazana kanda mo ba pété ba galo komi chapeau etimbiri donc esali mamambo belebele ikomi siko na ba galo donc talaga mawana morgue mawana morgue 42 tobeta lisula martyr tomoni bato belé surtout ngana tala ba page tomoni bato mona ba wario na ba golwa leur concert hérité watana bibose monkaki na est-ce que ezaki choté hérité watana beta betela ki stade martyr parce qu'on peut congolais au mona ba maramlenge kendara stade martyr hérité est-ce que c'est là qui moment ou encore betango soit phrase à nos patients. Malheureusement je n'étais pas ici, j'étais en Gabon. Nagina olandela makambo nga pona nga tongaka na bamboka naza mwa parcelle nga kuna di mayanga na kati ya Luanda ebi makambo oyo na bengela alandela mwa saka sima na landela kisuko koto ya Gabon tinazonga boye na moni comme si il y avait rien passé donc na zeli pe ba disque zo bimate donc est-ce qu'on est na réseaux sociaux ni motala ki parce que to bi kwa mtu mo pe ba réseaux sociaux mona ki on les kende te na monaki koto musuba embi bien koto musuba ba kufi donc eza ba soni oka na yokaki donc justement batuano ba kufelaki ba pesa ngatan o papa emba singa bo pesa ngatan na ipsa ya yemba penda bien lisusu e we consoler bino milimo pe ya ba o bakenda e fanda na bisika ya bopemi po Jésus ndaza na force ya kulamusa milimo nyonso ponga na omona bango lo ba Lazare sort faire gola tango ya Lazare sort ba tana ba hotelema ba lamuki po bayoka mélancolique pe bato yo kuna place batondisaki te jour wana batala yaya mwana muke awelelaka sani na mukolo te sani na yo zelo kozona yo ezana temps kolia mais 2023 o to côté hérité watana ba promettre que so ngesusu na 8e mois le 27 août martyr Fabregas pala kibiso no date bimite mais ba martyr ondenge kendele penza yo giron onde bakolo baloba lisese moko ba bimpuku akufa ligola biloko kozongela mpuku akufa ligola biloko kozongela donc ezaka bakolo nde baloba donc nalobi nange belete na yokwaki kana bakolo atake muleki nzela ya kisasa yango nalobi so eloko ngaka kinwa donc nasali kaka nazalaki pete na ye kaka mais na soli kaka bakolo baloba donc mpuku akufaka na biloko kozongela donc c'est le moment et lobe belé aza mokonzi azaka na orchestre na ye aza na bato na ye donc bameka koclaircir ye esika nini azotya lokolo donc en fait otomona papa chéri lors interview moko na niveau ya France wana abi feregola dernier fils apesi ba éclaircissement onga na yo toyebi elekaki batamoro boye année passée éclairaki ba polémique ba makelele kende par-ci par les onguerit ce dernier fils faire des dernier fils okuna bandima okoto baboya ce que tango moni ka papa chéri leader ba wenge tout tango confirmer ngo esala kyonde ouais papa chéri a reconfirmé ngo pour lobaka ngo déjà alobaka na yango papa bato alobaka na yango papa bato alobaka na yango eza ba intoxication lobela ye peko otsa ye peko siko a dévoilé akomi mukolo alingi na yete makambo un jour testament comme bouleversé c'est pour cela avoué de dénoncer a dénoncé il a avoué ça papa te papa na Daïda na Soraya na ba Bram na ba Junior aza mukolo papa bato boyi na ya kokufa na tension na lika moko bobombaka totala yango pete tika ya loba aza mukolo aloba c'est les choses c'est des choses aloba avoué atatoli Pilato asokolaka maboko pona evida te asokoli te Pilato atika ngo boye elingaki beba on dirait que Golo msusu ba sepel na baote balinga ki etika na loka bopo ba boy ba problème te Golo a roboya problème aibi na e makambo azo sala te azo comprendre
Papa chéri a redema donc abandeli ko lobango dans taba 6 fois. Aloba na yango papa batu. Moi to boya yango ta loba yango. Yango teza eloko iko tsa biso isusu likolo. Po to ebida to zakango. On comprend? Le premier banga raté ba baksa mwana na nanchik. Les chèques na banga et a zo place na ba les chèques. On comprend? Le premier ata mwana moi classe a baksami akiparati. Oye ya mukolo tanga imba na franc congolais bazalaka na bango ti. Bamusuna ba makelele bamususu zugi na gitambo zugi na swede na gibinda donc loin de là mais mambo va faire to cité à faire mambo va faire ya ba grand chanteur to mona popo miyaki azo tomboka makasi popo miyaki azane popo miyaki misa beta na vivre la musique à grand chanteur ko le échappé to les archanges to les cabarets et peuplé muto avoué abimisi makambo etali papa miyaki va dormir non Véona nga ligi na succès. Sikono héros nena beti bona sola mambo vraiment matama sila rescapé de la deuxième guerre mondiale en musique rescapé de la 4e guerre mondiale. C'est fini pour lui donc. Vous savez, na osombe les coussins. Soit là la toko a se mesurer, yena ko mesurer moulay na yi na ebiyeti. Le bena na miyagi tena na yoji donc. Va dormir. Merci beaucoup. Made Sobana, Soso Bakinois. Ma stratégie nini, bien que tous ces cas, tous ceux là, stade des martyrs, ils allaient pendant quoi on et l'homme faut aux pour sérieux. Déjà on félicité Bagolois pour déjà la monde ba promotion bandi. Parce que ma stratégie ni obo qui reçoit pour la stade des martyrs pour nous motiver batou. De façon que stade wana jour on peut ba kota plein pour nous honorer artiste obino bo soutenir à faire rigolo. Papa, faire rigolo kita na mbula. Moi de pesaka parce que tous ana eloko ko motiver te. Ba ebi le meilleur auto pesaka bango. Mboka eza na souci. Ba guerre eza na beni. Ba makambo zo le kibele. Okanze mona biso to embelaka este. Izonga na base. Biso bilugo na biso silaka te. Tous en a chef d'œuvre donc tout bombeli bango ba surprise belé ba surprise vraiment eza belé donc na ebi ke ba ana ota na kati ya ba Argentine wa ba Zolanda ba tulowa ba vena biso ba Océan Diallo patron liboso mai na sima mai kati mo pepe po ba kokaote donc to bombi bena makambo belé makambo eze belé bo mona ba masala ngai cha kuvuza libulu mandefu première fois américain à côté na kati ya Kamanyola donc alande la musique pour boyoka ba belle musique, belle voix, donc la bonne musique vena. O ba kolo tout ba ya josar bazozela. Na biso batamasumu tozozela to petulama jour wana. Pour Jésus nda koyemba. Pate ya kaneka skwa yembi. Donc Jésus komaka. Jida nda komaka ti. Yango ko moto ko mona le ba jida ba e. Mais cette fois-ci to ko petula bango kaka. To ko petula bango. On a eu pesa bango rola mosusu ezate po beaucoup ta danse beaucoup ta rolata beaucoup ta nyonso bo sepelaka pe liwa ozana nango te pembe na Jésus liwa ezate mutabangela ni mutote akoya ba ola musaye po wana za Jésus ba dédicace miro contact to kabona ouais ba dédicace na ngai na bato tu balingaka ngai bato tu balingaka ngai made so bana soso bakino na moni na kati ya Paris wana bana poto bobongama donc 2023 oyo ekosilela ngai na ba porte ba ndako na bino na bana États-Unis donc kala mingi te nazozala wana ba mbote na ngai na ya Bira de Prince des Amunda maître yo ebi masolo ya dada ngobana Bionique Gola masana ngai Orsini Lumeni Lastoni Mbunza Héritier Mubiala na pesi mbote na base solide ya dada ngobana le général fils les Chico Mabelema mais donc patron Costa couleur ya pour les montu nzambe ya ba transporteur na pesi mbote na bureau tout ya kisasa na moni ba venangai pichu botoko ba venanga Blaise Mpolo ba R9 Trésor Congolo na pesi mbote na ba visa ponda Jires Zamba na pesi mbote na yemoko Amina Mokonzi donc moi c'est na katika sa basi nde administration zotambola na pesi ba mbote na ba Gaulois tout libéral colonisal donc ba Gaulois nyonso ya ba genre ba féminin masculin pluriel tout na pesi ba mbote na kozala ingrate na katika Paris Emile Ondi Mafweni ma tante donc na pesi mbote maboza de Champigny les amoureux de cœur en Paris na pesi bino mbote malgré boso la raté donc na pesa rabino ka mbote na kozala ngrate lisusu na moni na kati ya Paris wana Blanchette Kiala
yaya na Tony Kiala na Rishi Kiala na pesi yo ba gros bisous talaka rayo meilleur vie na yo filo ki goma esika ozali na pesi mbote na mère na ngai Odette Silesa nguli na kati ya Switzerland Odette Chibambe femme d'affaires Odette Chibambe femme d'affaires ba femme d'affaires bazana bango ba femme ya mpiaka pe bazali mais Odette Chibambe femme d'affaires donc na bwaka ye na sentiment mama Fanta Fofana kotala ka bango te talaka pe kutu o ya na bango nyonso ngam na sala makambo po le lonzili ko mabwe première saper 49 ans non impayé 10 ans pembeni ya gola première mukala pour mikala bana bango mais première mukala o ya ndunda o gola bimisaki ya mona batu musuba comprendre ka te bakanisa nga ndunda bakibwa ko ndunda bana nzoke zaka madeso bana ko salaire bogodoka ngayo na sa numéro na nga plus 243 ya Willy Moucheni ya dada Mundos 81 45 94 934 00243 81 45 94 934 doba o tu balingaka ngai madisu na bino bagolo bo manifester na kati ya bo cliquer na kati ya groupe bo cliquer bo sala makambu die mayanga nzambe ya bengela na kati ya Luanda na kati ya bengela lisusu Luanda bengela bomoko na pesi DJ Glody Kitambala na pesi bateau tu balingaka nga sarcasme kosi donc baza vraiment belé donc ceux qui nous landeli elo molinga na mututo kabona dynastie volume 2 komi wapi parce que tout le monde ba guerre rezoleka na kati ya dynastie wana entre ba tira ima ba chama ima entre ba stito kotanga ba kombo Bill Clinton na Celio Scram bila o décida longwana ebite so bojiri ma monde ni surtout comme na niveau eza lisolo ngoto ebiango omoni Celio tanga sali kombe abumaki kombe so aliaki na wangila apimeli Bill sabungisa kifufu nae donc fala pesa ya tamo musuni mapimela gi donc eza no mamba famille kombe balia raté kombe te biso pende yaki akoye akotaki na Elise avion yazaka likolo te pour na yoka jeune moko boya banda na kokul mais lelo ba benga règle yo ba benga règle na ngape bakoloba ngope na yebaka na ngape na te donc yo yebi abandaka na kokul lokola hamwanu ebandeko bazaka liko bandaka ba pigeon donc ni wana sko place wana na yebaka te azalaka pigeon to règle pour na yebiga ya aigle pour aigle combo aigle première combo na yoka aigle na ba pa maman na ngasilia aigle jaune que j'ai sali à penser mami on comprend moi donc on a mon thème ya président na ngai merci les aigle jaune il sourit en français elle sourit en français Kiki asura la rossignol na tongo donc tant oyoka ye donc faut la moué va au marché va au travail va partout ce que tu veux donc ngai donc loin de là na pesi bato tout balinga nga madiso bana mbote le na Embil Welton est-ce que bakindaki ba Luanda on a ba na bilamba o Embil Welton ana bash ya Seruti on a na yoyo da ba fantir ezate. On se sépare, on est ensemble, pas de soucis. Voilà, merci d'avoir tout merci. Dans les Vikings visual Zaki si ma caméra. Merci d'avoir tout au balingangai, maman fi maman masolo papa das Milandu mon vegila lusinzu papa na gilana na kata Cape Town. Otalabiso Aimé Bambongo la Californie, les jeunes boss de fils du pays Apacha. Moupé moi na maman Linda Bambo Tebele, Patrick Trifazé Kouraya Chine, Nancy Dumba la de plus 33 mauvais papier Mokana la carte qui gagne, Badjo Bazia la Lubumbashi, Jojo Chenya Wada Station Express, mauvais Gabé Mbakel de Monnaie, Olivier Nzingit le pauvre de la ville. Toujours à la recherche du trésor, bois tellement nombreux, Alex de la nuit à trop. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine.